Bonjour, bonjour la famille. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner. La mouka. Ouh, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto. Bon déco na katia mabota na bino bandeko nanga. Bon déjeuner de ce matin. Voilà, toujours que nous sala. Voilà, Moussala maman, Moussala papa. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Ba shalom, bisika bizubino. Boboto bonde kona katia mabota na bino. Bande konangai, vraiment, beau liker, beau partager vidéo. Et kozala bien. To pesipe, ba salam alaikum. Na bande konabiso, ya ba musulman. Vraiment, to yambibino na sous les baobas. Voilà, bande konanga tozo solo là. Binomo boye bitoza na sujet na biso tozo développer. Vraiment, bonjour encore, bonjour. Voilà, ça c'est la danoise. Ce au côté première fois, na sous les baobas la danoise. Vraiment, n'hésitez pas s'abonner. Fina cloche de notification. Ce que vous avez notification nangate, et ça passe na ko partager l'émission. Vraiment, na lingara bosunga. Kende na cloche de notification ezakawana au fini yango et kokoma noir makasi et puis epesi yo ba très moko likolo en tout cas ce qui vidéo na biso ye okozwa yango oyoki on a boké binyonso bienvenue na ba critique yango de sala vraiment bande konanga to changer aussi mais critique non faut ezala bien. Ne crois pas que critique nyonso kotia et que changer biso non faut la critique moko fondé. Voilà ce qui peut fondé na français hein na lingala te parce que na lingala fondé et l'accès le mot ya mabe l'accès mensonge mais na français fondé et l'accès vérité. Donc faut to yeba différence tant dans le but critique dans le bien on a français et on a but critique fondé. Voilà. Donc parce que te belé à le but critique fondé non fondé et l'accès vérité. En français, critique moi en base, critique moi en sous-bassement et bien, voilà. Donc, de konanga to les cas na sujet otozo lobela, et ça précisément sujet à pasteur, il y a bonne sémence, sujet à pasteur, il y a comment on dit Bostralino, nomo boyebi pasteur Bostralino, Bokechu. Donc, et ça sujet na et zo bimisa biso vraiment na makambe belé, et zo la musa conscience. Ya biso bande konanga place nini ozo mema bana na yo surtout pour les enfants ozo apprendre bango vérité ou bien mensonge vraiment eza pasina mawa koyoka ba ndimi akuna vraiment na yebisi bino nazo yoka bango mais nazo comprendre te bato na mande koloba ke o bato mayele muto abwa ko raisonner bato ba komi bloqué na raisonnement les mêmes bato basambela mais na ebité na bakati na bango so bazomona changement mais changement bon rappel na extérieur mais extérieur na bango bazaka ndenge moko alors bande konanga eza pasi na mawa vraiment tozo ko accuser ye ba makambo ebele tozo juger ye te mais en quelque sorte ye azapo nanga na ko juger na ngai na ko juger na ngai parce que wana eza ngai moko na koloba vraiment que non makambo zo sala makambo lobby makambo ya salaka en tout cas to ko betela ngo c'était to ko vraiment ko révolutionner to ki même pour saler la marche o bango ba nga ba sala marche pour na l'état a quitté biso to ko sala marche alongwa pasteur atika na ban libela kan ndenge l'état vandisier biso pe to vandisier église etikali wana mais bato musu bazote ya ti ya kolamusa conscience na e a comme normal tout le monde vraiment que non pasteur osko comme digne à côté parce que zali passi motazana habit de confiance bandeko habit de confiance est-ce que besoin on a mis sur nzambe détournement to tchongo na pembeni lelo na bon déjeuner lelo mais habit de confiance yango na yena na lobelango ngai moko na katia ya sous le baoba na bon déjeuner tout ça ba live batu bazoloba mais na bon déjeuner na ekolobela habit de confiance bande kondanga
soki otozala mobali na kati ya ndako okangi na babi de confiance bien mwasi na yo aza mwasi ya kovanda na ye te akoki kolivre yo même na police akoki kolivre yo na femme na nganga akoki kosala yo nyonso akoki kosala yo mpona azo abuse na baconfiance na bacontrat na makambo nyonso yo ozoloba na ye epuis azo kopesa bamasonge bandeko na nga eza mabe yo moko ndenge ozala na mwasi mobali no aganyaka 800 000 euros akanaka azwa koyebi soki ngai naganyaka 1200 500 wana akendeki nango abi de confiance oyebi combien koswa yo oyebi combien kokoma na motu mpasi oraisonne mais 500 wana ntango azwaka yango ekendeki wapi eske aza na mwasi moko bo akenda kopesa awa na ndako kuta azocontribue ya malunga te mbongo akataka vraiment 500 namonaka ye mpe eloko balunga asombaka te kutu ngamu na sombe yake basous-vêtement ngamu na sombe na opesa bino baexemple esiko a terre ya bi de confiance wana bomona ndenge eza grave sikoyo na miso ya nzambe na miso église ntango suka mobali azokosaka mutu moko ka ozokosa mais tala ndenge ekomelo grave bakopanza sango mosu mobali akoya na yo kuta mosu okoya nango na réseaux sociaux kenga na panzi libala nanga tala mobali wana 500 mobimba emonanaka te oyo banda kosala yango baide fo ezalaka aza na makangu okozali so mal à l'aise olingi banda siko kocontrôle telefone na ye mais siko soko paster na yo aza na bi de confiance ya monene bongo akosi des milliers de personnes bandeko na nga presque monde entier presque partout na coin ya monde akosi bango mais combien bino bokobundela moto ya ndenge wana bandeko na nga raisonne kaka tiango na baexemple ya mike mwana na yo opesaka ebongo minerval ntango tozali na bakongo akendeke classe te asaka école buissonnière aliaka mbongo wana akenda bakamarade bakenda bango bale na fin de l'année oyo koremarke ke atikala kotanga te lokola mpe biso bapara tozalaka banaïf tobengaka école te yo moko koope koleka oke kotala awa na poto kutu moi mp ça va mwana kimi baobenga yo ke tomoni ete absent pam même aye retard à 15 minutes baokomela yo mais sikoyo oyebisa ngai mwana kimaka classe ndenge wana okolobani abi de confiance bon okobeta ye okosilika emsu ane koya opesi ye correction ake internat obi yo kokende pene internat ya luwozi kuna otilela bamanianga kuna na internat moko ezaka kuna aketanga kuna mpona ni abi de confiance mais sikoyo oyo papa mobimba azokosa bandimi na ye azokosa bango nde bozoya na sekaka bino bazoni na ndako bazoseka na mwasi na ye ale luka na verse moko leo tobuba bango na nini tomema bango kaka na boye lokwa société bato ebele balingaka ekobo tomema bango kaka na sujet ekobo lokwa bato na société bato ebele bazokanga na sorcellerie amemi bino mais kata takuna azokoabize bino d'abord na famille na bino ye moko aza bien na mama na ye aza bien na bandeko na ye ndenge na yokaki malgré toyokaki baswana na ndeko na ye ye moko azosomba bandako ye moko mama mwasi na ye alongoli mama na ye na kimbanseke atie na lemba mais yo banda mama na atikala na mboka na ngeba na bazai atikala na mboka bandundu kuna na kikwiti tamsu kuna na kati kuna muso azaka na Kishasa wana banda ndako na bino bokola nango couleur kutu bachaka te pavume pasuka babengi babi mama batolo nyonso kote kuna etoboka toilette banjo bukana obongisaka te yo benganaka ba démon ochaka ba dîme mais bango bazobongisa tala bi de confiance oyo bino bopesi ye tala kutu leta zosunga bino aninga pesa ye correction o ndenge eza wana déjà le 1er janvier Australie no bakanga ye te mais ndenge ba privé ye pendant soki 6 mois oyo 5 mois oyo côté ya terre azana accès moko te boyebi combien de fois ezosoye boyebi ka biso moko na YouTube awa nde bomona ko copyright
Oh, par exemple, elle a donné sa salle 2 semaines à côté na YouTube na été. Vous pouvez bien ça capacité. Au moins, bah, tout le monde, bah, zuya, on va lui couper sa démission. Ceux qui chaînent, bah, kati ango. Bah, abonné, là, bah, 60 000, bah, 40 000, bah, 50, bah, 30 000, même coûte 15 000, même coûte 5 000 abonnés. Ils ont facilité pour na mikolo oyo. Natan wakala to banda qui ont qui facile. Mais na mikolo, ils ont facilité. Bah, kangi chaîne na yo. Boebi combien ça capacité? Bon, ce qu'on y est, bah, vendissier, bon, mukili, mon mabayebi que, bah, vendissier pour na habit de confiance. Bah, vendissier pour na détournement. Bah, vendissier pour na blanchiment d'argent. Bah, infraction minene. Mais bino, bah, aliéné mental. Bino, bah, sokola, bino cerveau. Il y a solo vraiment, bah, ndikonanga, ndenge bokendeke, kuna boza maudit. Ndenge bokendeke, kuna boza vraiment voté na ba famille na bino. Il y a solo pena bandoki balanda bino. Parce que ceux qui pena bozaki bateau bandoki balanda bino te. Boza bateau boza délivré. Bonga bo bima kuna. Bonga ki bo bima. Mais le coup là, boza dirigé par ba sorcière famille na bino. Si bokendeke kuna délivrance ezalakate. Ba sorcière wana mutu bazo kotisa bino motema makasi wana. Bandoki mutu bazo sala bino bo mona te. Nyoso bazolo babolo bapamba. Eza bandoke parce que eza normal te. Mutu aza normal soka moni makamba bongo akoyi kokende ko s'associer pa mutu yo azo mata na cher ta zo kosa bino. Ti ayaka wana akosa kabino. Ti azoka mopanga bokataka e basi yango bokambo comprenate ba demo ba kindekete. Et loko moko malunge sala maranango te. Soko biki na yoka parce que biki et maladie ne fallait qu'à na période ane sila mais ça na prière na yete tam suka ka pesa ko mwa kimia na zwa kimia ce pe yo moko ngako zwa kimia lo biki likambo na linyango lisute onga pozwa no ka kimia bande konanga bande pesa pasi na mawa habit de confiance ayebi sibino to somba sale. Ayebisi bino to ede ba orphelin. Ayebisi bino to sala mbongo boye. To zana 3 comptes. 3. Ayebe ko répéter yango tango makambo ngindi. To sala na ba compte misato. Compte personnel nga kutu na lakisa ki mutu. Eloko malunge ezate. Compte mususu ko tie ba 10 na eza kendebo. Mais ba dans l'état compte ezaka ka moko. Église eza na compte te. Bato yo bafungola ka compte na ye parce que église bafungola ngona bato boya koloba vérité so bino na ebokina na banque bo fungola penza compte bo signa kuna mbongo wana ezalaka boleka boyisa ba fidèle ça n'existe pas l'état yebi yango te atlandeli alobi compte muso ezalaka te ka obele compte na ye moko nyonso ekendeke kuna tel habit de confiance à mondel wana. Mais bozo bake bozo bundela e. Bozo bundela pour na apparence physique ou bien apparence nini na zoni tuna kabino bandeko. Toko bongisa mboka na biso ndenge nini. Yanga bozo mona bato lokwa ba caméra bazongi na ba on a pouvoir pepele. Lobi papa ko changer constitution. Kabila pas zongi na pouvoir. Parce que nini toza ba peuple moko naïf. Ba peuple moko bakizengi, ba peuple moko tozanga position, ba peuple moko ba mawa moko ba tchelsu na mitema ya lukuta. Siko ndenge kaka ye wana akomi nelongi ya shaba, ayindi, akomi mawa koti bino, botika ye kaka. Let the news ngape na sala masumu, ngape na kosa. Mais na ko kosa masa munene bongo te. Na ko kosa ba na koza pe na escroka mutu moko mbongo. Emso mutu moko pe na lia mbongo na ye oui boko yo pape mutu aleki ngai la nozi aliaka mbongo nanga oui mais na ko lia mbongo ba milliers de personnes ya batu ndenge wana te et puis so ba kangi nga bongo na wangana na ko ba oui na zoki yango mais na zongisi mais bilo bozo ko akotele ole bolo ba papa de no nini répands-toi. Répands-toi papa fungola motema liboso na biso toza peme na kolimbisa yo aboye botindi kune epa ya mama kalanga ke komata ngomba
aya ko se libérer abenga ba pasteur musu ba sambela pona ye tonga to mona ta dimanche ba pasteur musu ba ye abasabe azaka même pas na Paris wana pas même confiance pas même ko sona ba pasteur mususu bandeko akopofika pe sa confiance ba pasteur na ye kuna na Kisasa lokwa bango so bakota na kati ya muziki ya kokosa bato ya kokosa bandimi pasteur peut-être solo banatanga confinement bino ba mamo bateka ba pondu bani boya te na ana posa na bino te na ana besoin bato basalaka bango ba ya pona ba pesa ba dimi na bango bien bino bovana na ndako bosambela na ndako siko ata muto bo mo te ke ba so exploiter biso bazo exploiter peuple na passion ezokota crise économique ndenge ezokende ale mutu moko boye ata ko to pesa ka 20 livres chaque semaine na église calculer 20 wana une année elonyo kosana ngo eloko bien 20 wana yozomona soko tindia ngo pa orphelin o tindia ngo pa mutu azoliango na ndenga bien akoliango na ndenga malamu et puis azo bénir yo mais yazomona ngo eloko te oye ko pesa 10 akomona ngo eloko te oye ko to tia mbonga bibende alobi zo tia makelele ezo pesa kilo pona ko konte akontaka ngo kute bamonga bibende atia ngo ka pembeni bandeko ba mieti wana mais yo ozwile msumbonga bibende 5 € oke kotia 5 livres bibende kotia ya omona ngo elote bandeko eza passé communauté retour la muka na bando kenanga na suka eza normal te abus de confiance eza loko moko ya mabe makasi même justice akokangele pona abus de confiance te mais mutu azo telema liboso na bino neti nga bona kaka kokosaka bino ngai kala danos bona ya kana makambo na kosaka bino kaka na kosaka bino kaka boyebi combien na komema na kati na bato lokuta alors que mensonge abus de confiance eza mensonge eza mutu azotama na lokuta yango nde boyeba te abus de confiance mutu aza na lokuta na pesi bino ka neti exemple ka ya mwana classe akimaka na mobali nazo bomba salaire tela ndengo kosilika sikoyo eloko munene ndenge wana na pasteur bozo accepter yango ba combattant bozo pekisa musique profane mais mutu aza sur place azo sokola batu servant na ndenga mabe batu bazo mema bana na bango kuna na kati ya église wana lobi na tsheli bino mwana silisi droit mais tala ndenga zo mema droit na ye kamati alobi bo sambela pona pasteur boyokela ye mawa mais mutu asali droit azo mema mboka ndenge wana bandeko Kongo ekoya kobunga te pamba photo lamuka to c'est to révolutionner même ba pasteur angwa minene angwa ba États-Unis baza na bambongo baza ba milliardaire mais bango c'est ça abus de confiance il faut même pas comparer boye ba noir américain combien en Amérique ba souffraka à cause de ba ya église wana ba noir américain mindele pourquoi ba souffraka te parce que bango ba kendeke ba timba mbongo ndenge zo kote et fait futa taxe et kende bo mais église ba noir des États-Unis ba pasteur na bango boke otala bato basambela kuna baza na pauvreté ba noir américain balalaka libanda na babalabala na banini bayaka minene baliaka babiloko moko eza na vitamine moko soki ya ndenge ni biloko ya désordre babiloko ya mongo moins cher ezaka bien te pourquoi basalaka basala bon bazo exploiter noir ali ko exploiter ka ndeko na ye alors so biso to lamuki te parce que nga na yaka olamusa conscience boko limbisanga bino bato ya bosambelaka kuna bozonga mabete parce que nga na funa lamusa conscience ya peuple oyo koyoka mongongo na ngai akolongwa kuna te mais ako mi poser ba question akolinga solo na pasteur a poser ba question pasteur mobimba aza quand même joignable te na numéro de téléphone ko zoyer te yebisanga sko pasteur a bon ako traiter ba kana bino ndeni faut pasteur obengi pe ozuye pe na téléphone ozui pe rendez-vous olongwe pe awa ata kutu oke pe na Australie oke omoniye combien de batu bayaka wana bakuta na même pas na pasteur asukani ka tala aketa musu na écran akompere eta amoni ka na télévision siko na yako sani yebisanga nke nga na longwe awa ou bien na longwe ka na Paris wana na ken église wana pona ke ne mona pasteur na télévision
parce que baza na sala munene na sali mususu kuna bato wana o bakota na sali wana bayoka mateya na télévision mais na fai na nga na ndako na kotala ngo na télévision mais tena mutu azolongwa azokende ti kuna mpona ke kotala pasteur Bostralino na télévision nyonso wana bozopesa bagloire moko boye il faut azala lofundu et puis mwasi na ye bato nyonso tu ata moko te aza na exemple ya malamu balobi mwasi na mobali egali 1 nakomi na silisi émission mwasi na mobali egali 1 ntango mwasi aza na bacomportement ya mabe cela veut dire que mobali mpe aza ndenge moko azoki kosala bino ange de lumière à lokuta bautaka ndako moko amondaka ndenge mwasi na yaka na église ndenge mwasi na ye azosape lolo la congolaise mpe asonama akosa eza digne te na mwasi oyo ya congolais ya pasteur aya kolakisa bagriffe na oyo eza nango griffe te mais na boyebi te soki eza griffe ni boyebi te mais lemso eza griffe ya makasi mais lokola ekomami te fozala boye ozolata descente ozolata elamba eza griffe mais ezoyebana te parce que ozali nwani mwasi ya pasteur oyebi ke na kati église naza na bakusha sociale nyonso bato ya pasi bato ya moyenne et puis bariche soki na kokende kosomba ta chemise na ngai ya dochoka bano ekomama te ekomama kaka na kati so nalongoli na kati awa so natangisi bino bogangi mais ntango naleki boye emonani eloko te. C'est ça une femme, il y a pasteur, akokolata loko abisote. Akolata même versas, même nini. Et il y a des sortes de versas. Versas, il y a babengo, il y a motif, moko simple. Oh, muta, oh, mon aboye, azoko yebate versas ou bien versas te. Mais yozo la tablon, faut pas yebake jip ou les versas. Faut y la vert citron, couleur jaune et koti nakati, noir et koti. Faut muta yeba. Yo dengozana, il faut la te loko, donc sentir, il faut la qui ça. Sac à main, au comme même sac à main, même il y a Versace, même il y a Wapi, même il y a Burberry, ngana na sac à main, il y a Burberry original. So na laxibino, na kati kuna so fungoli ndo moni motif à Burberry. Na elba lat ici, mais na libanda sac normal. Biloko mususu, soko za pa maman pasteur, il faut oyeba. Tel habit de confiance. Ozo kosa, outi kishasa, ozo kosa, oti di mosali na yo, akosa, église eza basée na mensonge. Siko yebisa na tongo lo babatu bazo mopanga. Ngana ndima ke mopanga ekataka ba démon. Parce que ozo tambola lokuta na ndima ngote. Ozo terme na yo moko ochawana. Mudu muso pa kokolo bake, boska mata marteau. Marteau, gogola mdoki. Allez, ba église wana pe kozo batu. Batu so bakomaka biso ko to betaka bandoki ba marteau. Ndoki. Ba bengana ke na malembe. Kanda caractère na yo. Ozo tambola bien. Oza très bien boy ba problème na batu. Ko finga te. Ko sala boyete. Saint-Esprit vandi pa na yo. Saint-Esprit avant da isika moko na voûté mate. Avant de isika mona na kindoki te. Ako permettre na te nyoso ko kende nango. Mais le quoi boli ko yokate boli ba manipuler bino population muta sali abindengwana bozo betela e maboko a bon attendeur salut mais biso to ko lamuselango conscience olingi o lamusi conscience o boy o vandi mais bo lembate partager et puis s'abonner. Bonne journée et bon service là-bas au bazo ke musala. Merci beaucoup bande konanga bozala bien au sololi. À plus tard. Bye bye, bisous.